Bana Kinshasa pe mokili mobimba nasali nesengo ya koyambela bino invité ya yambo ya année 2020 oyo babengi na kombo ya coordonnateur Serge Mbaka oyo tango ozala na poto ozala bipai na bipai ozali na posa ya koinvestir na ville ya Kinshasa ozali na ba projet ya bien okuta na gouverneur ozali na posa au contribuer au participer na opération Kinshasa Bopeto olingi ete otia mosolo na yo et accompagner gouverneur Gentil Ngobila Mbaka ozali na ba projet bipai na bipai partout ozali bureau nini bayaka bakolo makambango bango na yambi le coordonnateur Serge Mbaka mais azali na ba fonction ebele pour ami pesa mobimba na ko servir Kinshasa pour être gouverneur Gentil Ngobila Mbaka a réussir na banana na tino nzambe mo ka yebi bisika akomela biso meilleur vœu ba bonne année le cordon Serge Mbaka. Merci pareillement, meilleurs vœux à vous aussi Peggy Sassa. Merci infiniment. Cordon Serge Mbaka Batunyo so baebio peut-être na Kombo, il y a Serge, il y a Gino, attends que moi na Kinshasa, Serge Mbaka zanani. Eh bien, Serge Mbaka, que je suis Nazali, coordonnateur en charge des investissements et des suivis des réalisations de tout projet dans la ville-province de Kinshasa. Donc voilà. D'où vient Serge Mbaka? De Kinshasa. Est-ce que tu as eu des parcours à Serge Mbaka pour quand même bana poto ba hotelo ba yebio na mikili ya poto bana Kinshasa bana lemba bana salongo ba yebio est-ce que tu habite moi le moi rétrospective ya bato ba yebio avec moi parcours na onumuke question on est question moi ya motuya bon moi Serge Mbaka non pour le blé toujours dans cadre il y a origine il y a origine à moto. Moi, je suis quinois, né à Kinshasa, donc à la clinique quinoise, na botamina na colline na commune Lemba, na vandi pe ndambu na ma campagne, mais na vandi ne mingi na Lemba. Donc na olobela pour mambu ya ba commune. Donc ba commune c'est dans la carte Kinshasa. En fait, il y a ça, on a le manque de professionnalisme. Ce qui fait en sorte que nous nous éloignons les uns des autres. Je parlerai plutôt de la manière dont on peut établir ce qu'on appelle l'extrait d'acte de naissance. En fait, un acte de naissance doit être établi par rapport à l'endroit où la personne est née. Vous allez aller peut-être au Congo-Brazza, et si vous êtes Congolais de Brazzaville et que vous êtes né peut-être à Brazzaville, soit à Poto-Poto, soit à Mongali, on va dire que non, voilà, il est né à Brazzaville. Donc la ville où la personne est née. Bon, moi par exemple, je suis originaire de Kinshasa parce que je suis né à Kinshasa. Mais vous allez voir, quand on va établir, je vais faire la demande pour avoir l'acte de naissance. Et j'aurai sur moi un document, est écrit, voilà, Serge, voilà, et Serge Mbaka, etc. Date de naissance, et puis par après, on va mettre, au lieu qu'on mette sur le papier, originaire de Kinshasa, et en mettant le nom des parents, et ils vont écrire originaire de Maïndombe, province Maïndombe, et ben, district, je sais pas trop, Yumbi, en fait, territoire Mongama, Bolobo, etc. Ce n'est pas important. Pourquoi j'ai dit que ce n'est pas important? Moi, j'aimerais bien que on s'est éloigné. Ça n'a pas été les soucis de Joseph Kabila qui nous éloignons. Non plus celui de Fachi, et encore moins celui de Mobutu. Donc, tous les présidents qui nous ont précédés n'ont pas été... Tous les présidents qui ont dirigé le Congo, excusez-moi, n'ont pas été mauvais. Les gens qui sont mauvais,
dans l'histoire, ce sont les gens qui les entourent. Ils n'exécutent jamais en totalité hein, les paroles des chefs. Et je vais en venir. Par exemple, les gens sont là hein, avec l'esprit quinois d'aller par exemple, oh non, Mokonzi, Ozaboga, ah, Mokonzi, tout le monde a Moutaboete, Olata Kitoko, le discours de la fois dernière, c'était vraiment impeccable. Et au final, commencer même à calomnier les autres, afin, pas au moins pas Kolami, et pour avoir un poste. Est-ce que le poste que ce monsieur-là aura, il est capable de défendre ses postes? Là, c'est un. Bon, pour ne pas m'éloigner, je parle plutôt des communes. La manière dont on établit l'acte de naissance. Quand quelqu'un est né, je peux être de Bandundu, hein, c'est-à-dire de grand Bandundu, je suis de Maïndombe. Au cas où je serais né en Bujimaï, hein, c'est-à-dire soit à Katanga, hein, ce serait mieux, bien que je sois de Bandundu, de grand Bandundu de Maïndombe, on les remarqué sur mon acte de naissance originaire, c'est-à-dire né à Katanga, il est de Katanga. C'est comme ça, même si vous allez peut-être en France ou je ne sais pas où, c'est comme ça qu'on établit l'extrait d'acte de naissance. Il y a même les Congolais qui sont nés au Havre, soit à Rouen, la ville où on a brûlé vive Jean d'Arc, John of Arc en anglais. Donc, et par exemple, je ne sais pas trop, à Paris, Reims, Nantes, Rennes, Morlaix, partout où vous êtes né, vous pouvez être, vos parents sont de Paris, et Dieu a voulu que vous soyez né soit à Morlaix ou soit à Brest, on va écrire Peggy Sassa, né telle date, tel jour, année, etc., à Brest, et il est de Brest. Vous voyez? Bon, maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant, pour nos jeunes gens qui sortent des universités, ils vont chercher du travail. Alors, quand ils cherchent du travail, aujourd'hui, tellement que le tribalisme a été accentué en nos jours, il y en a d'autres patrons qui demandent même l'acte de naissance. Ah, et la photo. S'ils arrivent à détecter, soit, par exemple, s'il veut embaucher que les gens de Bandundu, et que vous êtes Moussouaïli, non, ça c'est... Non, je vois ce visage-là, c'est des Goma. S'il ne réussit pas, à détecter cela, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il demande l'acte de naissance. C'est la dernière prise. Et dans l'acte de naissance, il verra, il y a des Goma, Bukavu, Kivu, je ne sais pas trop, et le dossier, il s'assoit dessus. Vous voyez? Alors, pour pas que nous nous éloignions, la seule solution, c'est de savoir comment on établit l'acte de naissance. L'acte de naissance doit être établi, nom de la personne, nom du père, mère, l'âge, là où la personne est née, c'est là où il est originaire. Ainsi que, si je m'en souviens bien, il doit y avoir la nationalité. Par exemple. Vous voyez, on n'a pas le droit d'octroyer, soit de délivrer des actes de naissance aux gens qui ne sont pas congolais. Hein? Les gens qui sont nés ici et qui n'ont pas encore la nationalité congolaise, leurs actes de naissance seront délivrés à leur ambassade, je ne sais pas, soit si vous êtes né, vous êtes sénégalais, je sais que Peggy Sassa, vous êtes congolais, quinois des souches, parce que moi-même je vous connais depuis que vous étiez petit, donc c'est la famille. Mais au cas où un Sénégalais vient ici et qui n'a pas encore la nationalité congolaise, on ne peut pas lui donner un acte de naissance. Il aura son acte de naissance à son ambassade. Il ira à l'ambassade du Sénégal
Là, il demande, on va lui donner soit l'attestation de naissance, soit l'acte de naissance. Mais si ce Sénégalais, il a fait peut-être 5 ans ici, dans le territoire congolais, que ce soit en Bujimaï, je ne sais pas trop, ou soit à Goma, et il s'est bien comporté, il respecte les Congolais ainsi que ses frères sénégalais, il ne représente pas un danger pour lui-même ainsi que pour la société, il peut faire sa demande de nationalité comme partout ailleurs, et la nationalité lui sera octroyée. Hein. Mais en ce moment-là, il devient Congolais. Mais bon, il y a beaucoup de paramètres, c'est-à-dire on ne sait pas de nos traditions pour embrasser celle de l'homme blanc, mais pas en sa totalité. Du coup, on est un pied là-bas et un pied de l'autre côté. Est-ce que on peut suivre deux coqs à la fois? C'est impossible. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je salue beaucoup les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, parce que ce sont des gens qui ne se dénaturalisent jamais. Ils gardent toujours en eux leur tradition, tout en appliquant la loi. Je ne demande pas de bannir la culture occidentale, non. Mais je demande à ce que nous ayons nos valeurs. Par exemple, à l'époque, au moment où nous sommes là, après, je crois, 4 ou 5 générations, le Kikongo peut-être peut disparaître. Et ça restera juste, je ne sais pas, dans le Bas-Congo, machin. Et puis, déjà dans le Bas-Congo, là-bas, on commence toujours à parler, déjà à parler lingala. Voilà, donc c'est pas bien. Hein, si on commence à se dénaturaliser pour embrasser une autre culture. Non, nous, on ne... Je salue beaucoup aussi la culture ainsi que la civilisation occidentale parce que ça contribue beaucoup à l'éducation de l'homme africain, ou soit en Afrique centrale, bantou que nous sommes. Mais il y a des manières. On garde nos traditions, maintenant on applique la loi. La loi sur la citoyenneté. Donc, nous l'avons tiré de la Révolution française en 1789, et voilà, on applique en sa totalité. Comment vous voulez aider quelqu'un? Vous dire, oh monsieur, bon voilà, vous faites quoi? Oh non, je vais vous aider à vous en sortir. Il se retrouve dans une situation difficile. Et au moment où vous avez décidé d'aider ce dernier, il faut aller jusqu'au bout. C'est pareil que nous, on applique la loi, soit on applique soit la charia islamique. Hein, chez les, en arabe, par exemple, les Saoudiens, et ils ont leur loi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, en appliquant la loi, et on va aussi apprendre comment établir les actes de naissance. Donc moi, ce qui me fait mal dans tout ça, c'est l'éloignement, le tribalisme. Aujourd'hui, vous allez voir Mukongo, il va chercher à embaucher son frère Mukongo. Hein? Le gouverneur est Mutende. Hein? Mais il y a les Balouba qui travaillent avec lui. Les Bakongo, Peggy, je pense que vous êtes à Mukongo. Voilà, il y a tout le monde. La diversité. Nous, quand on grandissait, on ne demandait jamais à qui que ce soit, vous êtes de quelle ethnie? Non. On disait plutôt leur père est Moulouba. Mais on n'a jamais dit que non, Peggy et Mukongo et Moulouba, je ne sais pas trop. Depuis qu'on se connaît Peggy, moi je vous ai déjà demandé si vous êtes de quelle ethnie étiez-vous? Non. Et je n'ai jamais demandé cela parce que on est obligé de travailler ensemble. Nous sommes tous Congolais, hein, à part entière, on est tous égaux. Pour le moment, je voulais parler de la manière dont on établit les actes de naissance et le comportement, ainsi comment on copie la civilisation de l'autre, ce qui est bien. Mais aussi, j'ai parlé l'autre fois à l'émission précédente des Wewa, hein, ce qui m'importe pour l'instant. Donc, ce qui m'intéresse pour l'instant, je vais dire, ce qui m'importe le plus.
J'avais parlé des Wewa. Les Wewa, il y a des intellectuels parmi les Wewa aussi, mais le bon nombre des Wewa sont... Il y a beaucoup des analphabètes. C'est-à-dire qui dit analphabète, dans le limbolango la lingala, les amutu, soit avant de mingi na quelle cité, ou à quelle cité. Alors, on a bêta qui s'était dans le bail que, bana wana ba wewa, na ba yaya na bango musupe baza ba wewa, na le bail que, ba, tozo soumettre, na sala qui moi plan nangai, projet nangai, pour nous soumettre na ba konzi, pour elingi koloba te mpona kosomettre wana bakonzi mpo bana wana babanda kelasi ya koyekola mutuka. Alors koyekola mutuka eza nango zoka nango ta mingi te mpona susi na bolingo na biso mpo tozala ka RDC, Congo à l'époque, Congo belge, ne lelo toza mpe ka RDC ezalaka ndenge wana avec identité na biso soki mpe monguna ye mpo atonga pegi atu aye kosanga oh non Serge Mbaka yoza mutende tala kuna pegi kuna zolo baboyesina na kobengana ye poni nini tokoma bomoko ngo eza nini kosungana bandeko na biso bawewa ozomona bawewa wana nga nazala na baconsidération na bango makasi koleka kuna baministre provincial mosusu. Parce que, nous avons fait cet exemple. Je dis la vérité. Et si je parle de la mort, moi, si j'ai un rendez-vous avec un ministre à midi, à 11h50, je suis là. Ça, c'est ce qu'on appelle le respect. Donc, comme il est en retard, ça va te respecter. Et de la même manière, ceux qui ont un rendez-vous, Nawewa, na muto akomola rabanzela o babenga cantonnier na lopoto na kokende pekaka na 11h50 soki rendez-vous na midi ponini na ndimi déjà rendez-vous wana tango ndimi il faut respecter siko kokende pekaka rendez-vous na yo za na wewa okena ngo 14h poka kazangi mbongo poza wewa par exemple. Est-ce que le ministre wana o yo respecter rendez-vous na au PC ba courbette a okufara te un jour ndenge wewa okufa ndenge pe ministre okufa biso tuza bakele manza mais chacun en son tour chez le coiffeur. Alors sikoyo bawewa bakoyekola mutuka oto bakoyekola moto yango ndenge nini osali olingi osala auto école pona bawewa to ndenge nini o nanu pe salama te auto école eza auto école lingo ba place bayekola mutuka mais na kati auto école wana bayekola ka mutuka te. Il y a un permis sur le monde, il y a un permis sur permis. Bateau, kota auto-école, il y a un poto. Il y a permis A, B, C. La catégorie. Donc, quand tu as un peu moto, il y a un peu. Au moins, il y a un permis à motuka. Moto, il y a un permis. Alors, tant que vous avez poussé, vous allez passer. Combien de fois on a eu un bon, on a vu un gars qui a au bon, tout est, tu n'as pas au kilo. Et comment qu'il y a un moment où il y a zoya, na côté na wewa, na mutuka na zona mutuka wewa, a outi côté mususu. Wana on a compris le bangote. Ba ope bazali ba yebi bazali. Mais mingi ba yebite. A outi na mpanzi na ngai a pesi clignotant. Tant a pesi clignotant na na freiner brisque même vitesse ou ya kinango. Biso zo ki na ligne droite tout droit. Wewa kamati nini? Aleki a tellement mais ozo monango te. Alors ça ngasko clignotant. Ah place na otana bien. C'est ça le problème. Donc à yebite. Au moins et ça linga ma na mutema na kanisi maman bato bagangela ba misusu wana. Donc ne lobaki liwa na yeza na maboko na ye. Yo kamata benda ko beta yebi ko côté. La kisa ya za mutu. Oui c'est que non muni na ngana bomayo. Pour la za mutu ko za na moto za muke. Na za prioritaire. Ou la kisi ba priorité ndenge za pegi yo pour sa mutuka. Ba tebele baza pour sa mutuka. Ou la kisi bino priorité za la rabon. Ezaka bon malheureusement tu as ba panneau oyo il y a priorité ezaka losange boé tout ça na ngote. Mais tellement que to yebi ba plano déjà passe ba tchakango. To le bageno a priorité za boé. Ou la kisi au lieu ko gangela ye au finga ye o ba wa baza sosité. Bon on a na relé ça bon. Mboka na le bongité. Tant na le baki
l'état faut avoir un état bato ba olinga ba oh té une bato mikolo ndengwana ba leki 18 ans ah bangane naza awa naza même pas français mettons na kendaki na France l'état français a ngai en charge je donne un exemple tant na comité ba pesinga ka mukanda o ela sike na ko vana mboka na bango mbamo wandela ndia situation na ngai o vivaka na nini oh bona bonga bitengai bon naza le côté bona mito ozana musala te bon kombe kotina nous na bakafona ba pièce de location familiale na bango ba ni ko pesa ngam mbongo ya kolia moi moko musu ba benga APL aide personnalisée au logement c'est-à-dire ceux qui ndako za moi cher l'état baksinda monga pe na futi ndako eza mabeto malamu ceux qui basala ngo pa mpaya bon ce que mona mboka basaka ndenge ce que biso na biso ba kongole bo eza to kolana ndenge ba ninga basa malembe nazaki na sistana na mboka batu tipe nzamba yo kosunga hein tozimo ba repère ozi poko moke na musala na yo olongo ba sistana yo poko moko ide ma mninga mususu na mboka mopa ndenge gouverneur Gentili Ngobila l'homme idéal asala na mikili ya poto ba société o embaucha ba ivoirien ba sénégalais ba tutu ba congolais surtout ba congolais ya biso awa na ba congolais ba ndeko na biso ngambu ngutu ba ide yango monena mangamso les gars qui babaki non te ba betaki mokonzi bezaki buzoba po mutu lokola Gentili Ngobila jamais va rebêter na poto Paris serait en feu pour so komi kota ba ivoirien mais mutu wana okomi asunga biso tozo même mikanda pona ye parce que ba senga ce qu'on appelle promesse d'embauche hein ce les ndela linga peso mukanda sala le retour aux appels mukanda te il faut aller le remoser la saison ça là et Gentili Ngobila il a dû aider les Africains dans ce domaine-là. Après, c'est bon, misala a délivré ba papier là, c'est que basala rawana, ba côté on a ba mairie na bango, na ba préfecture na bango, et bazu mikana le pe ba comment batu, monsieur ba comment la nationalité française. On a l'accès kaka ndenge nini ya kosala. Et on a avec mutu aza à l'état. Ceux qui papa na ngai, hein? Par exemple, qu'est-ce que je peux dire? Ceux qui yo pegio za na mwana na yo. Yo okoki mwana comme na 18 ans soit azaki ya yo azati na azamwana de 0 à 17 ans aza mineur na mibeko za ndengwana le omona ba papa mususu ba koma otumba bana ba moto c'est pour soutenir l'idée que Mutu appartient à l'État soko le qui 18 ans tout mon ami qui a poto ko François Hollande azaki a bu de 18 ans à 25 ans hein mwana oyoyo azana à la formation, il faut au moins 450 dollars, 450 euros, tu vois, 500 dollars par mois. À part tout compter, bourse bourse na université, bourse na pote banda kanaba, c'est 6e na bango kuna, ils ont première sur nabiso. Si vous avez comme 3e, seconde, terminale, aux Ubako, au diplôme d'État. Vous avez tout on a likanisa ba wewa wana esko projet wana siko obike nombre ba wewa et comme kolekana nombre ba chauffeur ou ba kumba mituka na ebite siko l'air osali projet opesi yango ba konzi balobi nini po 2020 oyena projet moko yesengo nano salamate likanisi oyo pena Serge Mbaka oza yomoko oyo zuli likanisi ya ko encadrer ba wewa ba yekola ndenge ya kokumba moto na ba auto école mais siko ba moyen ozo wapi Serge Mbaka ba moyen na lobi toza biso suba na Congo hein on va tous mettre ngana rocha ce qu'on appelle la main dans la pâte c'est-à-dire ko sunga ba wewa wana po papa oso perdre ndeko na vie na oki passer ça dans mon tête parce que ba wewa wana pe bazana ba famille hein to atako to famille te baninga po misusu pe bango ba bengana bango na bandako hein po misusu ka yobi ka maman de kina na ba famille comment bo bakangi mutu tel ndoki boye hein pour passer à lobby omona donc se retrouver libana mazape na baninga o balinga kae tongo bazaka wana na baninga na bango mais soka kufi siko wana kufi omona teke baninga ne sa bango mutema pasi c'est-à-dire tongo batu basoku ba wana basoku fa lokola lokola bazaba tuté et ça la biso pasi te bazaba ndeko na biso ba congolais yango na lobi keno du onga na sali projet hein
Na bimiko na kata coordination dont je suis le coordonnateur. Il y a un investissement, il y a un kubeng sabatuba rotonga mboka. Na beti loko na ngai que nous soumettre on na bakonzi. Hein? To pesa ngo panani mokonzi to beng ya biso ya hôtel de ville ya ville de Kinshasa ezali nani Gentini Ngobila. Gentini Ngobila pe azaye mokote azape na bakonzi na ye. Po ba ouais azape kaka na Kinshasa ti. Il pas ko soumettre ngo pa bakonzi na ye. Hein? Et puis bakonzi na ye bakosani bako valider. Mais biso mo so to moni ke zo umela côté na biso mo pe boye. Bon, moi salaire to zora mike to sali mo konzo. Au bois comme moi t'as $10 mon pandi tire ça avec au petit peu moi le connais moi il y a côté au bas ou à côté na haut bah heureusement les sons il y a nini il y a que les gens on peut ma bête non moi je préfère dire la vérité car seule la vérité libère donc dire que je me suis entretenu avec les Wewa non. Donc, puis je ne suis pas du genre... parce que déjà, du fait que j'ai dû parler à la télé, quand je passe à côté de chez moi, c'est lui, et il y a des gens qui s'arrêtent, ils commencent à me demander de l'argent, ça c'est la culture un peu congolaise. Je comprends parce que il n'y a pas de travail. Donc, il n'y a pas de travail. C'est pour ça, même comme je dis, pourquoi les OA sont... l'effectif a doublé, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Hein? C'est que les gens pensent que, et toujours condamné, c'est-à-dire qu'on appelle ça moukili, on appelle ça bango, hein? Valeur yamutu. Pegi na moukili mounio soza maele ndenge morote. Le lengue yo pegi lo bara lo poto, mutonso akolo balwa yote. Ozomona, elingo banzamba pesa kandambo awa, apesi pe likabu mususu, ndenge mususu. Mutu mususu mona ye aza makasi na commerce. Azui mususu bazu mususu $500. Abandi papa lobi 1000 azu ki ne malema babu asimbiki sikisite. Mais maïl aza na makasi na commerce. A calculer prix d'achat de passe temps, hein, bénéfice quotidien bombi alina mabomi ainsi de suite ayoko mape mo pao bato mo sala pa na a embaucher ataku tatanga ki la cité a embaucher na ba licencié. Mais tout le monde n'est pas pareil. Bato bazo kanisaka bazo mboka tuzo keneka na pasi. Moni mutu nenga za wana mutaleki moni immeuble au hôtel de ville ata bachango 10 mutu ata tika na jour moko ya revivre pas kufa aleki on a valeur. Pour ceux qui tremblement de terre salami je touche du bois pour que ça n'arrive pas, c'est-à-dire na souhaité comment tremblement de terre salami mutu se retrouver na ba décombre na ce hôtel de ville et que hôtel de ville est intact. Bâtiment aux 5 ceux qui pour nous rebimisa mutuana bakubuka mais malheureusement mutuana en son vivant sera signé bâtiment le hôtel de ville au baropesa été vous comprenez les akandingo wana même mutuana na valeur pour les cas ni bande ko na biso bazo kufa ezo sala passe mingi ngato natali emsu vani boy na lela na ba matanga mususu na yina natali boy oyo ba mutakufi na ba condition nini avant que tu basala matanga natali ma mise bimi pour na za mutu yango na bino fo bato école beta ta ba beti ngana mwanda munanga na kozwana ko beta pe yanga auto école et za nango gratos hein on la bina lingaka ba we wa koleka ba ministre provinciaux et na le nazolo ba pourquoi hein omoni ata bato basambela nzambe eloko ba ben tutu nzambe ati ya mutu ya ezani ni bolingo ozomona bolingo wewa zana bolingo makasi. Et je vais donner un exemple. Écoutez Peggy. Mukolo mususu n'est qu'une station dans le carburant. Na zaki na moi $15 nanga moko na bina cha carburant nanga $15. Na moni wewa koti na katia na moto na e. Na mama moko avandaki likolo ya moto. Oui, on a acheté carburant à 2500 francs. Aujourd'hui, on a acheté carburant à 2500 francs. Allez, Azu, maman na mati, maman mata, démarrer baki. Tant qu'on se pousse dans le bosso, à mon ibatu, na mon ibatu, tu ne connais. Na luboko. Bon, Dieu est dans, Zamba Sunga qui nous a fait ma joie qui choque. Ndeko peka ka wewa
wewe asali demi-tour. Abisi maman na zaki na sima. Azande ko na ekutu te o batutaki azaka ka wewe waka lokola ye. Na yebite ke zande ko est-ce que balu bayon so ba bandeko? Hein? Ou azali ndeko na ngai. C'est-à-dire alors wewe va comprendre que Congolais tout azali ndeko na ye. Surtout n'a pas si pour bazulu ka vina bango. Na pas si tant ba tout inde ko na fi abaluki asali demi-tour abandi kolanda abengisi baninga na ye mutachaki carburant ya 2500 azo souhaiter azo am sous bénéfice ya 500 1000 tango au moment course moko mi balé mi sato bi carburant alandi menga na tele mais ndeko wewe alandi muto carburant esi na nzela mais ils sont fous et perdus kaka bakanga kaka muto na ninga kimaki ninga tutaki ndeko na bon wona za bolingote hein. Les abolingo makasi. Il y a un ministre provincial qui au salon. Il y a 2500. Il y a contre le ministre provincial. Mais, il y a un membre. Il y a un fait qu'il y a la télévision, il fait un voyage dans les avions lobby en Espagne. Il a fait des missions. Mais il y a un membre. C'est comme il y a le loup, il y a le voilà, c'est un peu ça. Est-ce que Ndeko Serge Mbaka, vous avez le canicier au Salata de Fondation Serge Mbaka, tous les amis de Serge Mbaka, pour tout le monde, vous avez Mutema Boboto, Mutema Yakosunga, Mutema Yakokaba, malgré que le poteau vous êtes combattu, mais jamais abattu, Serge Mbaka. Ceci dit que je vais donner un exemple biblique, je ne sais pas trop, mais je sais que dans Proverbes, chapitre 16, verset 7, c'est quelque chose dans le genre, quand Dieu approuve les chemins, que ce soit la voie de qui que ce soit, il dispose à son égard même ses ennemis. Donc ceux qui nous ont fait des banzela na yo, au moins quand muto na linga au moins na oté, au moins quand je allez, au moins peu boépé, au moins peu mon pas, je peux changer. Donc c'est un peu ça. Donc je suis combattu, je le sais bien, hein. Et même la dernière fois, j'ai dû faire l'émission où je parlais de Wewa. Non, l'émission, ça devrait être traité avant que ça soit publié. Là où j'ai mal parlé, on rectifie. Là où j'ai bien parlé, on laisse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'émission s'est retrouvée dans les réseaux sociaux. Vous voyez? Donc c'est un combat. Heureusement qu'à force de rester un peu longtemps avec... le premier citoyen de la ville de Gentilly Ngobila, l'homme idéal, on commence à prendre un peu de sagesse, un peu d'intelligence. Donc j'ai parlé, bien qu'il y avait un peu de lacunes, mais bon, le message est passé. Comme je dis, ce n'est pas le gros français qui fait de nous intelligents. Ce n'est pas non plus calculer les mathématiques, voilà, c'est ça. Bah oui, belé pe basengi mbala moko to salara Fondation Serge Mbaka. Bah oui, alika Fondation Serge Mbaka. Oui, pour te développer ma canisiango autrement pour atteindre l'étape si ma kokité. Déjà le but de moi libenga wando bomba de muke et c'est déjà très important aux abaraka ya batu aux ana souci ya batu. Aux ana na mutema ya kokaba mutema ya kosunga batu mususu ndenge Bible za kosenga. Na mbo sambela mingi ya. Il y a religion, hein, que le domaine... Domaine à Kosunga, c'est pas donné à n'importe qui, Ndeko Serge Mbaka. Il faut la monter mal. Et vous avez monté mususu pas cause on monte embelli à Tchéboué à 100 que est gêné. Vraiment. Nous avons pas passé mon temps. N'enga passé bilongue keseni, n'enga mette me keseni, n'enga pe maele. Donc, je reprends toujours le bien là où je suis. Ceux qui n'ont pas un bon on peut s'attirer. Et ceux qui n'ont pas un séquisse. Au moins, mon collègue n'a séquisse qui n'a ni mon conzambo quand il n'a ni aéroport. Nous sommes bêtis dans ce bêtis les sons. Nous sommes à 20 motrices pour mboka côté moko et à spécialement ba moyen basala musala. Bachap ndenge longo banité na moni avant ni triste ngana na bandi li solo papa mukonzia na abandi seka ozomona
Donc pesa lingaka tambongo te hein koseka wana soki mokonzi nga okufa msusu na 80 ans ou 85 ans et ko sani ko bakela tambula moko même sous 86 comme même souvent après bakela belé am comme pesa a rompe na ba 100 ans donc ozomona nga lingaka kusungana ne bon pour le lobby mambu ya fondation Serge Mbaka na osala ngote ndeko na boyi po ba mingi basala ba fondation na bon ba ba ONG hein. ONG, moi je sais qu'une ONG, c'est une organisation non gouvernementale. Ce n'est pas une société à responsabilité limitée. ONG, naebi et fonctionnera boy. Moi, dans mon mail, on colle à PCBiso. Naebi que si vous avez un ONG na bango, fondation na bango, baro kende et pas y a barrière de fonds. Nous sommes un pays en voie de développement. On bet ta porte. Même sous l'ambassade, il y a les États-Unis. Le rôle de la Chine, comme peu puissance, peu makasi. Tu peux une ambassade de Chine, tu beti, la paix c'est sur mon loco. Tu peux même sous la Belgique, même sous n'engo pour basaï, bah nous qu'on a biso. Bah Belgique, bah comment tu vas paix c'est sur mon dame. Ndam voilà tu rejoins, tu zo kende, bah place où on est, tu n'as pas le banzate, tu sais bah bon. D'abord, Félina, attends moi comme balene, moi provision, il y a l'os. Quand tout le monde est dans le temps, basali mo fond, ko futi la classe ONG fonctionne en dengue. Hein? Une organisation non gouvernementale avec le seul but d'aider les gens ou soit les enfants en situation précaire autant pour nous. Donc, mais pourquoi dans ça la ONG? Ceux qui le lieu comment MSO OK, MSO Betty Boya, va payer sur mon bongo, aux humains $10 000. Au lieu de $10 000 on a servir pour nous construire un décon. On a pas si yo mo comment so mina mutu kanoa MSO il y a moi 7 000, au gros mina ma catch na yo. Moi, 1000 euros de servir. Au moins, c'est comme plutôt business. Nzambe, babi, tout se paye ici-bas. Au moins, l'inga batu balinga, anga te pour na rani musala. So na ye musala, na salibo, na salibo, na salibo. Au sala musala na bosembo, na sincérité, bango zo pesa bango kana babi mutu wana ni faut ça ni to bomaye. Donc voilà, c'est un peu ça. Bana Kinshasa ndenge tolobaki ke atoyambelaki bino kumona mboka Serge Mbaka oyo azali ko kipe ba fonction minene na kati mboka na biso capitale na biso République démocratique du Congo Kinshasa na kati hôtel de ville azali pe Kinois oyo azali ko accompagner makasi vision ya mokonzi ya ville ya Kinshasa Gentili Ngobila Mbaka. Mon mboka Serge Mbaka tolingo ta la caméra message nini okopesa na ba jeune Kinois nyonso oyo espoir ici là qui na 2019 to koti mvula ya sika nini ko bisa na ba Kinois po ozaka na mutema wana ya kolinga jeune a sika ko zala muto kobeta matolo jeune azala na espoir yango tolingi ete o lancer message na ba jeune nyonso ya ville Kinshasa baza kotala na ba Kinois oyo baza na diaspora na ba Kinois baza na ba province bake ko luka kayu pona ba s'en sortir. Message ya ona ko yebisa bango ezaka ke ngai nazali molobeli na bango pa bakunzi tobetaka mwa to na nzela tomonaka bandeko ndenge bazali bamisusu bakwei na oyo babengaka na lopoto oisiveté donc basalaka eloko te baza baoisif or mosusu aza oisif ndenge wana bamabide mabe eyaka mosusu ekoya nakende koyiba mosusu ezali nakende komiboma na ngai mpona lembi mokili ozomona mais mpona bawana tosengi kaka bayika mpiko bazala na elikya te nzambe oyo akelaki bango akosunga bango car Dieu n'abandonne jamais l'œuvre de ses mains. Eloko oyo ndeko Gauthier akokoka kosupporte te nzambe akopesa yango te mais kaka eloko oyo ndeko Gauthier akoki kosupporte te yango wana egisasa asupporte bazala kaka na elikya te nzambe akosunga bango biso mpe koto oyo tozobunda tozosala kaka mosala
ceux qui battu baye awa bapaya musu baye na bande ko musu ba congolais aussi to solo ki na bango musu bakoya bakosala bakosala paix ne to solo batu musu basala bakosala biso ba centro ba bisika ya Rubwaka Matiti Bosoto poso batongi tongi ba bisika wana na sima nango bakotiela biso pe ba poubelle ba poubelle na ba coin ya ba rue ya ba avenue et pour na basuka ba venir ba tiela biso ba bac poubelle ndenge ezaka na bamboka nyonso et au final ba mituka oyo banda kulungola ba Bosoto wana pour na kokende kobwaka bisika batonga pour na kobwaka Bosoto lelo ça la passe donc bon en fait pour ne pas échapper na idée maman la likamu idée principale tant ba misala ba centre na kotonga ba ba mituka ba bac poubelle batu ba kolonga Bosoto wana ezaka ba eza déjà et bandeli ya musala pour moi, je préfère même que nous entrions dans le cadre de la privatisation. Pour Bosoto, ils ont beaucoup yo. Mokonzi na biso ya Kinshasa ya ville ya Kinshasa ngobila l'homme idéal azobunda. Abengisi déjà bapaya bazoya. On a cadre on. Abengisi mususu bon Kinshasa za munene mutoza na moi parti na ye mokonzi mboka pe a agréé. Mokonzi mboka chef de l'État a agréé, le gouverneur passe à Nini, à Bengsi Batounaye, Bazoya, mais il y a tout un processus. Les accords de Bengsi Batounaye, c'est la beauté. Et c'est l'administration, il fait qu'on a commis, entre-temps, tout le monde, Mokonzi Moko a aidé, après si Banini, Blogo, ba 3 roues, pour na ko sunga, ba lokotamo, Bosotonda, Malembe, si Bapaya Obaye, Baza habilité pour la Moussala, pour Bosoto, ils ont un mboka, depuis l'indépendance, ils ont eu l'indépendance, tout travailler. Après, Mobutu a pouvoir 10 ans, 15 ans, en tout cas, tout ça, la nationalité. Bakonzambo, Kabaleki, Bameki, mais mentalité chinoise, les uns en côté. A autant de la balongue, Bosoto, comme il bosso, qu'on a monté dans Moulili, à Boakan Ranzela. Vous donc, Tourouya, ce que Mokonzi, il y a vu l'Ankishasa, a aidé Bisso. Ndenge le baki en tout cas et souci na écoutez ça souci na primordial bah c'est les biso bah centro wana central moro place au bois ba Bosoto et après tout bah ko embaucher ba mboka bah on ça là bien qu'on rentre dans la privatisation nous ne sommes pas le premier pays à privatiser certains domaines certains secteurs na biso ke na mboka loko à Gabon par exemple même la poste est privatisée nous sommes ça dans kitoko. Parce qu'à compost, il y a Gabon. Il y a Bissou, il y a des Amalam. Bissou, il y a des gens qui sont na habité. Mais si vous avez une Libreville, vous avez un posté, et comme Matina Mikila, pour tout le monde, on a boîte à la lettre et un moutou. Attendez, on va tanguer. Vous avez monté exemple ça malam pour privatiser, bateau, baïb Moussalaan. Non seulement privatiser, secteur, il y a courrier ba privatiser pena mai na bango ya romela bon moni ke bazoko kate to mona ka mama kutalingi mwana na ye alingi mwana ye pezana makasi akamata sani atali ke mwana asana nini ne loko te yi asana loko obukola mwana te atali famille moko boya bi ngana lingi mwana ngai akolo na tanga ba pesa bien aloba lopoto kitoko akoma mu condition nzamba lingi apesi na famille wana ce qu'on appelle un enfant adoptif. Bon, bisco biso mombo kana biso. Soki mutazali, soki maito komela maito meni mayo be ya libi. Soki bato baza ba ko sala ngo ba pa ba ko ya ba privatiser secteur wana. Kongo mama ya komo na robinet tango zaka na nenga kala. Mabe. Merci beaucoup mon mboka Serge Mbaka kasi nino koyebisa na baebanso baza kolanda biso ba o bazo ko croire na kin bopeto te po tangu
mwana mboka gouverneur Gentili Ngobila Mbaka betaki seta lobi Kinshasa Bopeto opération Kinshasa Bopeto aux alliés état d'esprit aux akokota na ba différents domaines batswa monaki et bandaki malamu mais moi kokoso et komi ko kota ni no ko ba kinois ba ibanso bazali ko croire na noté na opération Kinshasa Bopeto ya mwana mboka Gentili Ngobila Mbaka. Pour na idée il y a le suprême Gentili Ngobila Mbaka, l'homme idéal, concernant Kini Bopeto, les âmes abêtées. Comment on dit? Les âmes abêtées. Mais là, au moment où on a na ba kinois, tout le monde a monté Mali Kundo. Ngai na moni mkomsu na kipa bandeko langa ba libanais, loko apena lobaka munoko na bango, natanga pe na mboka ya barab. Mutu mso asenga zwaka ba domaine na ye ya ba kozwa ba mapa banini boye namoni mapa na bazo pesa ba mila ba policiers ezaki muke comme na yebi nga na yebi ke ngai soki na lobi na arabe mnoko na ye et que tous arabe moi musulman to ko tarape moi partout awosani akoyoka ngai qu'est-ce que j'ai fait na kei mona bande ko bara na mukande komami gouverneur apesi biso pouvoir wana to ko mukanda au gouverneur aussi na bilo on a tinga ce qui est ama na hote tika biso tout ça là et mais le lo bara bon mondenga soye na bango na munoko ya mboka ya bango et le keli bango ba kamati bango on peut ça 375 pains par jour mais li pana bana bana on peut ça 300 pana bana on peut ça 375 jours 375 pains par jour nga c'est na liata mukoko la li pana te mais nous c'est que na ba policier na ba tumsu ba que na rozo ba moi pas ma bezaki na besoin que na encore pona ba policier mais batumsu barozo moi pas na kotanga ba kombote mais zaka mais du fait que ba policiers sont hôtel de ville na o baza côté ba ministre bazali na o baza na résidence ya gouverneur bazo zo mapa et c'est ngona yango ko ba sécuriser mukonzi malam na golo bangote pegi Kinshasa Bopeto nena bima monte Mali Kundu. C'est-à-dire que le gouverneur a bongissé si ba ba ka boso to pas bongissé les hommes passé puis les a si je m'au traité délicat mais na yebi que ndeko na biso mo na mboka gouverneur Gentili Ngobila ce qui a télémeli likambo en tout cas alonga kaka batu mingi ba yebi ete azaka na judoka intellectuel et puis judoka batamakasi yo batanga omoni azaki so babundi libanda mutatika wacha mkongone na mabela zati talaka mutu ndinga zali mais Paris n'est pas construit en un seul jour nabi ke ndinga kei et que même batu ya mbongo ya bambongo ebele bele ti Bill Gates bazalaka mbongo te et mo pe moment et kitara mo muke et sali moi calme zali mais misala zo salama en attendant ba protocole d'accord au signamaki na ba contrat aussi matin bazui hein bazo autorisé pour ça misala ba paya na ba mboka msu ya Congo pour Congo Kinshasa za munene et osala manango bazane likete bazane espoir que au makambo gouverneur alobi et osala mandenge ezali message ni ozozo pesa na ba banso o bazo croire na Gentili Ngobila Mbaka te pour Gentili Ngobila Mbaka kuti Kinshasa na makambo ebele na ba nyongo na ba neta moko oyo otoko lobate mais nini okoko parce que tango yo lobi ba mabike maloba o lobi eza maloba flatérité ezali be maloba solo ndeko ko croire na Gentili Mbaka te ko croire na Gentili Ngobila te bakosi bakosi bazon dimana kata mitema baebi yoso ato moni mutu ba Jean-Paul Sartre banani tout ça là ba existentialiste wana ate wana na kati ya mitema na bango bandimaka Nzambe lolendo bandimi mais baboyi ka kolekisa na bato po balingi yende te bango balingi nde système ya nini bon mokolo mo bayelingai cop moko aka na bureau mutu moko ayi papa nga naza namona ekota maluku wana tokobeta 375 ndako 375 maisons yo ndenge oza wana zwa 25 ndako mokonzi ya ville ya Kinshasa azwa 50 ndako 300 wana ya biso mpona exploiter nga na wana kotaki sika
Bon, bah, coordination de Yogo Pega Moussalango. Mais comme on a le bon sens, on a fait le management, on a été dans le service clientèle, comme agent commercial dans la société minée telle qui va Vidéotron. Il y a le Canada, mais toujours représentant, on a Mboka Moussoussou, on a call center, on a un centre d'appel en français. Je visualise, et je vois la chose, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, si la loi, tu côté classe, tu la ministre, allez, tu coulis Simaël. Vous avez Jean-Tini Ngobila, bah, tu as diminué. Mais bah, boy, pour balinguer. Tu as dit que ça, 75 ndaku. Monsieur Mbaka, monsieur le gouverneur, yo, abinanga, okanisi. Ce que vous 50 ndaku, 50 ndaku, on a la bande quand on est sur le 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, bouton imbécile. Est-ce qu'on a la bande quand on est sur le c'est pas normal. Ça sert à quoi? Donc, Azali Moutoumoro, il rentre dans la même perspective que moi. Il y a quoi baké, le gagnon sur mon kili, les alango éphémères et koleka. C'est-à-dire, le gouverneur Ngobila essaye de jure bien sûr des bienfaits de ce monde, mais tout en y renonçant petit à petit, car tout est éphémère. Nous sommes hein? Nous sommes des humains. Être humain, ça veut dire que nous sommes des animaux capables de savoir que nous mourrons un jour, contrairement à un chien qui est un animal, mais qui ne sait pas qu'il mourra. Il y a une petite longévité, il y a 15 ans, 16 ans, sous 17 ans. Mais biso, tout ça, nyama, tu yebi que tu recoufres. Au moins, tu as une différence, c'est ça. Alors, si tu yebi que tu recoufres, tu milingel. Tu bandimi ndeko. Tu bandimi. Vous avez muté malikundu. Balingi di bango basala musala wana to ba pesa bango ba cop wana ke baliaka hein bazo batonga ba immeuble population musuku ya ba kino wana basala ka babola vina bango babota bana babola bakokola bango babola oh ça ndengo na te hein dans une fête d'anniversaire tout le monde a sa part du gâteau ata oazu muke mazu manda muna to linginde ndengo wana avec mentalité wana il y a mutunyo surtout à cause de la capable à sombi piment foufou naie molo sonaie chinchar naie Thompson voilà à chango pe na ndaku abimpe mo pa on na ndaku na taza ngo msusu 20 mètres carrés à gangi pe yo chakuna ndeza la patron ndenge na. Alors en ce moment-là on ne parlerait même pas de Mbasso. Tant on tazo bouler la kanisa mabe ayo wana ya zo bouler na mo ina zo no mo pomme na kati frigo nalia. Voilà, c'est ça, l'idéologie au biso tozanango et gouverneur Ngobila pas zanango bandimi na bango yebayebi mais zane muté malikundu bakino musu balobi entourage ya Ngobila bazo sunga été entourage réponse ni ozongsa sika batu mabe bazali batu malamu pe bazanga ati tona loba yango bato abi bato entourage ne bazo neti Frida aza mutu mabete est-ce que Peggy ça aza mutu mabe maza peka entourage ya mokonzi atami balemi sa tupe malamba rosa pona lo bayon nino ko yusana ba banso balinga Serge Mbakate po ebele bazo talao bazo yo yima ba kino ba sepe na ba ezana ba mais il est qui Alexandre Nango yeye ningi nani message na bato balinga Serge Mbakate c'est au moins kolinga mutu mon sako kolinga yote au moins même la Bible dit méfie-toi méfie-toi l'homme qui se confie à l'homme et na rozo sunda ki sana verset moko coranique ne ba mizima balobaka onzu billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innamal a'mal binniyat. Et oh, tout ça là, c'est l'intention qui compte. Ce qui est l'intention, c'est que malamu, au début que vous avez mali, le reste que dalle. Donc, ça dépend. Les hommes sont makila, écoutani, makila peut écouter. Et si vous avez un molinga, la mokili balinga. Les hommes sont un garçon. Et ne peut pas être mokili. Est-ce que vous avez camarade de mounio sur mokili? Jamais. Vous avez un camarade d'ailleurs. Vous avez un monsieur super, et c'est pas un camarade dans notre vie, ainsi de suite. La vie c'est un combat. Mais on a un coup de chapeau à l'homme occidental parce que hier ce qui
mutalingi ete alinga mutalinga mutu te tango yeno sa musala atali dossier no atali CV no atali achoka na musala alingo lingote c'est pour non c'est pour la mutu mwindu ozana achayo na musala par rapport au yoyebi donc kolinga c'est pas un problème du moment où un kolo a pesi pema et ki ngamo na yebi ke na mutema na ngai naza na mutema li kondute na lingi que bande ko bazala bien biso peut ça na musala na biso tous à la paix bien bande ko nyonso bazala bien toti kalisolo babwakela ki mutu mbasu babwakela ki mutu nzoko et ko si la so qui peut passer ici na mboka conseil. Ouais, je suis en train de chercher. Je ne dis pas que il n'a pas de défaut. Non. Si il n'a pas de défaut, c'est que ce n'est pas un être humain. Hein? C'est-à-dire avoir des défauts explique que nous sommes des humains. Il y a essayé de connaître au moins Juna Janana. Aimbi ango maître azasum aligné malingi sum maître pour la simplicité communiquer à Gims. Alors binini j'ai mes défauts, ça prouve que je suis qu'un homme. Là vous m'en avez pas répété. Au moins j'ai mes défauts, ça prouve que je suis un homme. De ce que vous avez des défauts, c'est que vous avez tout. Bon, mais je suis en train de chercher vu que côté n'a pas y a ba qualité, il y a malamu ba qualité zaming qui ba défaut. Parce que conseil va faire ça par rapport à ma bête. Par rapport au monique, azosa ma bête, azosa ma bête, osali obongisa. Et à bon côté. Est-ce que nous conseil ni na go fait ça? Azona ba défaut na épée mingi te mais défaut les araga. Aya pe na bureau na ngai. Le conseil européen c'est qu'il y a un bureau dans le bureau. Le conseil on a appelé ça. Il est mort comprendre le ni dans le mot de la fin na pesi bakinoyo son beauté. Nazo kende mikili ya poto. Lobi nazo zwa avion pour en Espagne. Soki nazongi en tout cas tokoko bakaka na kotalisa mwa ba erreur wana ya mususu ndenge na lobi mamba ba commune wana hein ba mususu ba sepeli tete na lobi yango pona to bomma pour tout ça que ba piste mabeza la lisusu te hein keza koza mu Congo ya mususu mozano na chikapa mais o bano pe chikapa mais to commence le bano pe na chiluba comment si vous que bataille na acte de naissance ba mona que nous allons mu Congo monter que bomiso ya musu banza bazao ka sumuluba ozomona na le bien naissance wana et que ça bon moko na kati ya Congo donc bazala bien bakino bino surtout ndenge bozaya bozala bien nzambe tokomi na mbula sika nzambe abatela biso apesa biso makasi nzoto kolongono et que ça que tokene liboso na misala to ça pour na mboka et biso to ko soumettre bakonzi ba sala. En tout cas, et aussi là qui m'a ramené sur le temps, bien. Inch'Allah, j'espère bien. Merci. Mukili osenga nini asala liboso Pegi wa matata mituna na yo ezama makasi mingi soki nzambe alingaka bandela mokili mukili osenga nini asala liboso nalinga soki nzamba bandeli mokili soki alingaki bandela mokili eloko nalinga kosenga ye kaka mpona kosenga te mpe akobandela mokili te soki alingaka bandela eloko nga mpe nalinga kosenga c'est le conditionnel hein? Si Dieu hein? Donc c'est le mot conditionnel donc nolobaka na kosenga kaka longola pasi na mokili na motema likundu motema mabe c'est tout. Merci infiniment, Peggy Sassa.